pasteur asila déjà kondima moi na maman sila kufaki yende mutu apesa rabomo yepe muta réduire rabomo na bien donc lobango déjà notre frère Gaëtan to perdre azashwa quoi Gaëtan wa et maman sila lobi témoin na nga kufite abandi ko déclarer maloba ya nzambe likolo ya vie ya mwana na ye j'appelle la vie yo lobaki toza na pouvoir ya ko bokisa sika musunga mo pété na tomboki ngabi lelo nzambe mo azomona mais onga na oloba na osele loko pesa la mandenga na lingeli et salama lève-toi Gaëtan et marche lève-toi au nom de Jésus-Christ lève-toi confiance ming na basali ya nzambe te parce que biso moko pe toza pe na pouvoir ya osala likambu toza pe na capacité ya ko guérir au côté le mapé moi nazo bela. Ça m'est arrivé une fois, moi n'a pas belé, ben que pasteur a yambi au téléphone. Moi n'a zo bela, na c'est la raté, le quoi n'a pas passé, na c'est la raka papa les rakoya, le quoi est pasteur. Et ngapi na nanguya. La voix du peuple, oh la voix du peuple, oh c'est bien oh. Vincent Chilouise, étoile de la presse. La voix du peuple. Longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple. Toujours actualité dans la voix. Bonjour et bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur votre chaîne YouTube La Voix du Peuple. Ici c'est Bénédicte Esayo, la présentatrice de cette émission Autre le Blaraba Sujet Yakitoko. D'abord pour commencer, on peut sa merci Mingi Nanzambe. On souffle de vie chaque jour pour que tout le bino ainsi que à mon boss Vincent Toulouse, étoile de la presse. Et pourquoi pas toute l'équipe technique y a la voix du peuple. Merci Nabino. Derrière la caméra, je vois Dari Diwantesa et le grand réalisateur Château Kolo. Merci déjà pour commencer. Nazan a invité Nangai autour débattre na bango sujet autour za nango lelo. Le autour le belalikambo etali apport entre ba pasteur Nabiso Banzimi. Apport il y a pasteur entre biso bandimi. Alors pour commencer, retrouvons-nous tout juste après cet élément. Merci. Accomplir sa volonté. Accomplir sa volonté, j'ai pas compris. Mais yende mutu apesa rabomo yepe muta réduire rabomo. Na bien donc lobango déjà. Notre frère Gaëtan to perdre azashwa. Quoi Gaëtan wa tina kota ki oyanga. Non. J'essaie de prier. Non. Non. Gaëtan wa. Gaëtan oyanga. Gaëtan nga lali bo pasteur lo benni ngani Gaëtan kufi. Je suis venu. Non. Gaëtan koko kufa te pasteur. N'est-ce pas yo muto yebisaki ngai oyaki kuna olobi na ngai soki na nzimeli Yesu. Mokonzi pe mobikisi kepi na ngai ko bonga. Moi nga ko bika n'est-ce pas? N'est-ce pas yo muto yebisaki ngai pasteur? Yo to muto yebisaki ngai. Olobaki sama lobana ote. E koma mikuna Yesu mutalobaki yango. Yo mutalobaki na ngabo muti. Pasteur te. Akufite tete. Gaïta te pasteur. Gaïta te. Pasteur longwa gaïta te. Gaïta okufate. Zambe. Yo lobaki okosaka tete. Adona yoko sakate. Olobi que tu n'es pas un fils de l'homme pour martyr. Non, moi, je beaucoup fatigué. Olobi le sous-souké. Je ne mourrai pas. Gaïta ne mourra pas. Il vivra et racontera les œuvres de l'Éternel. Il va partage naïté. Namo yango. Olobi le sous-souké. Comme vous dites, qui va passer. Olobi sika. Olobi la acte 31 16. Toi et ta maison, vous servirez l'Éternel. Et quand le chien va les délaisser, il cadre dans la chien baba, il y a des cabanos de la passé, et quand le chien baba, il cadre les délaisser. On l'a vu moi et ma maison, je servirai l'Éternel. On l'a vu dans la pouvoir, il y a comme ça, ça vous le connaissez. On l'a vu les sous-sous, yom tobi qui s'acquit les préwana. On l'a vu de prendre ton lit, lève-toi et marche. J'appelle l'âme de Gap, j'appelle l'âme de Gaëtan. Gaëtan, lève-toi et marche. J'appelle la vie. Lève-toi, Gaëtan, et marche. Lève-toi au nom de Jésus-Christ. Lève-toi. Regarde le chien qui va le passer. Jésus. Alléluia. Jésus est Seigneur. Il est le roi des rois. Jésus.
Tu es merveilleux, Seigneur. Merci Adonai. Merci le sang de sang. Maman Lamouki. Merci puissant de Maman Sila Lamouki. Éternel Dieu de gloire. Lamouki. Je te remercie. Maman Sila, faut aider Lamouki. Faut aider Lamouki. Naïba qui okokosa. Naïba qui okosa. On va qui va battre la caillou. Dans ça maka sonité. Sonye za par nangate. Sonye za partage nangate. Sonye za ngate. Ngana ko kunda banate. Bana ndeba ko kundanga. On va qui rassasié de jour. Rassasié de jour. Merci le roi des rois. Ekado shika barandara basse. Ekado barandere sheka barondoro basse. Ika barandara basse. Merci le sang des sangs. Merci puissant de Jacob. Merci Château Kolo pour les images. Bino Subosu Kolanda séquence autre la Kisibino. Bien sûr, ezalaki moi séquence tous une théâtre mais et piqué biso vraiment makasi. Nde to komo omona ba pasteur lelo na banzimi. Ndenge makambo comment ko s'est passé. Ngana lingena solongo mukie. Et pour ça, je suis très bien accompagnée. La maman pasteur Yampania, et puis que vous avez la vérité en face. Et on a CP là qui l'a accompagné, ainsi que ma sœur Exodie Bombé, yé pas en pembeni. Bien sûr, tous les jeunes filles, mais tous sambelaka, et puis tous en la poste bateau baebi, bateau sambelaka, ba accompagner biso, na ba commentaire na binoto mais campé pour débattre sujet. Oh, maman Yampania, bonjour. Bonjour. Na moi toti kolanda biso nyonso sujet o toti kotala ya mama Sila Bisalu na pasteur na ye comment mama azalaki bongo na konzima mwana na ye akufaki déjà pour na pasteur mwana déjà azaki ya kokufa alors que mama Sila alataki konzima lobi ke malgré mama na so po botala yango mobimba tenga atalaki yango mobimba c'est une femme o ezaki amelaka masanga mais komela na ye masanga wana azanyelo kwa nzambe kati na ye aza vraiment ne loko nzambe kati na ye alors fala le kana épreuve wana po eloko yango ebima moni pasteur ayaki pasteur asilaki déjà konzima pasteur asila déjà konzima mwana mama Sila akufaki mais mama Sila lobi te mwana nga akufi te abandi ko déclarer maloba ya nzambe likolo ya vie ya mwana na ye to moni ke mwana na ye azongi ya bomoi alors que papa pasteur ye pe asepeli parce que mama Sila ko sambela na ende sali ke mwana na ye azonga c'est pour nous dire que puissance oyo ba pasteur bazala nango biso pe yango tozanango. On a remarqué aujourd'hui au mona mutazo bela azana problème peu importe problème azanango azozila na une fois qu'il est pas pasteur qui ne ressemble la ye pour que y a une solution y a zo mona que y pour une solution il faut qu'il n'est pas nzambe mais il faut qu'il n'est pas un pasteur. Maman Yampania ozana parole merci beaucoup. Merci maman ngai Bénédicte et là on a reconnu koloba. Oui, biso nyonso o to tsaka makantika na ba pasteur. Nzoka maloba na biso moko pezaka na nguya. Lelo na kolo ba pe loko na bi pe boye. Tamsu na bika ngende na sale loko na ngende na obima na teka na ko teka pe. Pani yo moko misi maloba beza na pouvoir. Mais biso to komaka likanisi muke te pona teka funa kele pas pasteur atanga lobo. Nzoka ne yo kombo kaka. Mweza batu musu bazana don. Mais le quoi le ballon oh toto tala siko azana dona ye mais le quoi ba tubebe kamela ka masanga ay tout fa ki ngona komela masanga mais munuso nzamba sala ye na dona ye okoyi ko salela yango mais to kenda ka ne pas pasteur te ezaka lo mususu tango pasteur akotia le boko oui po ya za pasteur na kombo zozoloba mais tango yo déclarer nzambe poko ko salela yo tango musu malba pasteur pe ko yana ngo pe na sima et compléter kana oyo sali mais biso moto koma kaka agité o moka likamuki nga wana ki pa pasteur nga wana obosani ke pona mutu likansone za la raté po ezala raté po so ezala ki na batu pe bayi bake ye moko pende na vandi boy na nguya ya kolobe loko pe boy loko la pe salami siko biso mo lokto kimisango to kenda ka mbango pa pasteur ya moto kuma to suka kande boy mais na koyebisa mama na ngai ke maloba na biso mo pezaka na nguya babi liloba malobe sama la liloba tangu ndena lobi ngamo funa za na kunzima na ngana kati neti ngana zabu na ko sela kati likamusuna zelika pasteur te likamusunga mo pete na tomboki ngabi lelo nzambe mo azomona mais ongana oloba na osele loko pesala mandenga na lingeli e salama e ateke na fandi boyle msu mwana ngazobela na sela kati lokwa ngaza ma pasteur na sela kaka papa lera ko ya lokwa ya za pasteur
Et ngapi na nguya. Si. Ngapi na nguya ma Bénédicte. Vous avez na nguya. Merci. Merci beaucoup maman pasteur naké directement na Exodie point de vue na yo pour na sujet oyo na séquence autoti kotala il y a apport entre biso banzimi na ba papa pasteur na biso lelo to ko benga bango ba dadi. C'est-à-dire nazobela mwana nga zobela ou bien papa na nga ou maman na nga azobela nazozela dadi pona yebisa ye ke naza na problème na ndako na ngai pour assembler pour problème na ngai zo solution tozobosana ke nous avons la puissance ya ko dominer biso nyonso toza na puissance wana point de vue na yo ma sœur Exodie. Merci maman Bénédicte. Pona ngai na loba d'abord c'est bien ko tsanzambe liboso. Mais biso moko pe toza en pouvoir yo salamaka mais ya mo peso no bina zonga o balobaka mutu nyonso bon nakoloba neti mutu nyonso tout te ndi peut-être azana don yo sala peut-être eloko mo boye mais so to bi pe to zonga parce que d'abord eloko la photo tena okondima so ozana na kondima yo moko ozana capacité okamo eloko boye na koya kokenda ngo pe pa basali ya nzambe parce que ngamo pe nazana ba expérience wana ya pe na blo msu botali boye nazaki na problème mo boye oké pa pasteur ayebisi yo sala boye zongisa boye sala ba jeune s'aimer pe sa boye sala boye mais en fin de compte mona na moni pe eloko ngo te na kendolo mais ezana tamo betam so ngamo ko na telemi no bino en tout cas il faut na telemi la likambo et na prière na yo mo po mona likambo pe sili na okama nini likambango esili boy donc tolikoloba que confiance mingi na basali ya nzambe te parce que biso moko pe toza pe na pouvoir ya osala likambo toza pe na capacité ya ko guérir oko telema pe mwana azobela. Ça m'est arrivé une fois moi n'a pas belé au ben pe pasteur ayambi au na téléphone mais au salani so bi otia kaka espoir kaka non fona ze la pasteur nda yamba pasteur nda sala mais nga moko pe na mitia liboso na telemi na kangi mwana nga na kangi kitambala na saini na sambeli mwana pe ça va na mimi en hôpital mais engolo bateka que totia koloba que kotia pe ba pasteur mo pandité parce que deux fois au cause d'une incapacité yako sala pe likamsu soit yako mona parce que bon ba monaka ndenge baloba que ba monaka tout le temps bazaka na communication na ba molimo et tout likamsu yoko mona ngo awa peut-être ça pe wana te eza au-delà donc confiance na na yo moko pe et puis ba pasteur pe parce que soko le bota la gama kamsu que non ngamo na sala ngamo na sala ça arrive OK placement bon invité maman Bénédicte c'est comme là OK un déplacement boye o yo moko tamsusu vous occupez na ignorance et que comme boye lobi na ba so bino maman Bénédicte place wana OK ko continuer de sous-souter sala boité ko kende de sous-souter na habiter so za pe na expérience wana donc tout ça ka espoir et panzambe parce que yo moko pe ozanzambe ya vie na yo oko telema pe na likambo na yo ozupe guérison. Merci beaucoup Exodie merci maman Yampanya maman pasteur tozongelo mwa muke na ndenge Exodie a lobby. Moi je sais que ba pasteur tokotia bango à côté c'est impossible ya kotia bango à côté et c'est impossible ya kotia bango à côté parce que bango bazawana pona kopesa biso ba instruction bango bazana pour nous guider c'est-à-dire okomona que bango bazana force moko boye o peut-être ngai nazana ngo menazoye baté comment utiliser ça na koza nazana don moko boye kasi na nga nazoye baté comment utiliser ça to moni net la sœur Sila Bisalu na séquence autoti kotala azaki mwasi omela masanga nzoka ndenge azomela masanga ona yazomona ngo eza nango normal yazomona ngo eza nango normal oh il y a une puissance derrière acte ya posa omela masanga or azana do kati na ye oyo nzamba tia kati na ye oyo ye moko azoyeba te alors na wana ne toyi koloba keno tozana besoin à passer pour que a guider a instruire pardon a guider a la guide pour na ye à faire comprendre ye to atalisa ye loko eza kati na ye alors maman pasteur mais quand on peut côté ça biso mukie moi je me pose toujours cette question ya koyeba basi ya mabala par exemple to ba papa na ba mama to ba jeune fille o bazalaka azwi mbongo na ye lelo o tozo kota na deuxième sujet o tozaki nango tozo coller yango na sujet ya ba pasteur tozo coller yango directement o bazalaka lelo asimi mbongo na ya lobi ke no la bando ke no pesa don na ba orphelinat
tout le monde a pas pasteur ba comme ko fungula ba orphelinat ba ke no pesara ba don alors que bango moko bazana quelque chose peut-être était na maboko au moins mon dimoko église aye pour que apesa moi ba don mais tozo remarquer que ezana ba orphelinat oyo mona ba pesara ba don mo sutuka bana bakati kuna ba kufaka bana batanga malonga te ba pesara pena mbongo mais mbongo ngo esala na makambo malonga te quelque part oyo kakeno o kutu ba ko pesa ba don wana baza bato moko basalara bakisi yo en tant que maman pasteur le longa na zumbongo na ngai na bikeno na ke no pesa don na ngai na église ya maman pasteur ya Mpanya première chose ya yo ya ko sala tonga na na don nga eza nini loba po bato nyonso ba otala biso balanda tonga na ye pa no na pesi o mbongo par exemple to na elio biloko ya kolia o pesa bana ya bato réaction na liboso ko zani avant bana na basela mbongo to ko sela biloko wana. Merci ya pour la question wana. Biso moko na ndako mbongo nanga moko na kena wuzi na sombi biloko mais biloko wana ta na lambi yango avana kabula yango fona sambelela. OK, vous comprenez siko na ba neto zaka na ba na biso pona kotika ba ofeli na kotika biloko ta mselo ko ba ba barate lo ba ko ma na faiblesse ya passe to bi passe ça signifie que ozo gérer bana moko boye passe watu ba ene loko mbala moko ta mususu bole bato nyonso bayaka kopesa badon wana toyeba baétat d'âme na bango te mususu baza ya malamu mususu baza ya mabe eloko nyonso oyo ezalaka eloko tout oyo eyeli bino na orphelinat to ata biso moko eloko nyonso na sombe eza na ballon ezala na oyo na sombe elamba moko songo oyo na ballon na nini ava ya kolata yango to ava ya kolia yango fo koprier parce que to miyebi te to aka bato mutu musu akoya azani na mbongo na bakisi yango so mona ba orphelinat musu ezo évoluer te ozomona ke eza na mutu moko kenda kotika ba biloko pende bato orphelinat wana biloko yake belé mona ka bana mususu santa malonga kaka te bana mususu baso bela bana mususu baso tanga te ta mususu na ba mbongo oyo ya biloko wana yake eza euti na place moko ya malamu te alors tant mbongo nyonso eye to biloko eye alors afa ko salela ngo na bana na biso ya orphelinat faut ko bondela yango faut que ça pena au prier pour na biloko wana pour na bilamba wana pour ela te sala musala na nzoto to collier ça na malamu mais tant to zo kaka to zu to lier to yebi parce que utilité parce que bimélité ce ko basaki on ndenga mabe bato bayebi kaka ne to yaka otika biloko na orphelinat to za ka bato malamu et to ki passe pour na orphelinat mutu mususu kana munoko passe otika benzo ngande ayena makanisi ya mabe nga sacrifice mo songolo sacrifice na kozwango kaka na kati nini ya orphelinat yango to yaka mbangu bango pe bayebaka te yango ba orphelinat na biso fo basala ke fort ya ko prier bayeba nzambi ba mama biso bazokamba bana biso to papa so bakamba na kati ba orphelinat bayeba nzambe makasi parce que loko tout ba koyela bino fo yeba na kobondela nango ko ezala malamu mais soki ezaka ke bozui bosaleli yango makambo so évoluer te. OK, fo koyeba nzambe makasi na kati ba orphelinat. Merci beaucoup ya Mpanya ya biso maman pasteur ya biso ke fo koyeba nzambe. C'est-à-dire, tant que bino biloko na kati orphelinat, ko pesa directement confiance te, c'est ça maman. Ko pesa directement confiance te. So ikutu biloko ya yo moko sombi na wenze po kendo ko lamba. Tu dois d'abord prier pour ça avant famille na yo balia yango. Et bongo pourquoi pas oyo muto yebite ayeka Canada pour peut-être pour nazaki na mbongo te pour na kosunga bana oyo nde na zwa yango na pesa yango mbala moko. Si na zolo babwesa kaka na kati ya film oyo asila utoti kotala. Parce que nga na zute ya kotala ngo to mona ki mishu azwaka bambongo na ye badon na ye akina kotika na orphelinat. Alors na akina kotika badon na ye wana eza ba sacrifice mobimba ya azozela derrière badon na ye apesaka. Eza donc ndenge okende opesa par exemple ça qui est loso na ye eza na derrière ça eza na eloko ne moko azozwa derrière yango. Vous voyez yango wana tozo pesa conseil na bengi ba maman pasteur ainsi que ma sœur Exodie to lobelango en fait. Exodie point de vue na yo par rapport ya makambo toti kolobela par rapport ya makambo ba orphelinat ndenge bato bakoma kozwa tozo mona ke bana mususu mona bana mutaye ayena don mona mwana bato azaki kobela te diku ka ndenge azwi mbongo wana akene nango peut-être ko futa classe ou peut-être basombela ye uniforme ou soit peu importe mosusu ka mwana na kufi abeli na ete nzoka ka muto alaki bino don wana donc azui ezoko mpuku ndenge aswaka azofula po yeba te ke ye mutu azoswa point de vue na yo. OK Bénédicte, omoni c'est vraiment un sujet très capital d'abord pour
bato bazora badon ya bato eza te kaka moto azoya na don nde ayoki mawa to aye na motema malamu parce que eza mosusu mpe apesaka yebi ke naopesa mpo nzambe aza me eza mpe na misusu ntango azopesa yebaki azozwa ebele lisusu na nsima d'abord conseil topesa na baorphelinat ebele to ata moni ata bato batelemaka na baarret de biso basengaka bato moto nyonso tu te nde apesaka bilo na ye na motema malamu moto nyonso tu te nde apesaka mpo nzambe apambola eza mpe na misusu aza na mamu na ye misusu babenga yango basadaka na bango yebika eloko naosala bo eza mpo nazwa eloko mosusu en retour donc na bato ya baorphelinat il faut vraiment batia na nzambe liboso na badon barecevoir pa bato po eloko nyonso tu te nde emema bénédiction na vie ya bana wana po okozwa biloko mosusu boye oye nango bolesi bana nde bayaka na basaki ya loso babiloko bayaka nango eza biloko mosusu olesi bana boye ole et apporter bonne santé, apporter mamba malamu, bana bakomi ko bela bana bakomi ko ba problème ba venir à bana ezo kangama. Donc il faut vraiment battre les mains nous na ba prière tant ba vie dans mon corps et outi pas mutu songolo, il faut battre na nzambe liboso, ba sambeleli yango ba bénir yango. Ainsi ba banjo salela biloko yango parce que ba vie ya bana ebele ezo beba, ba vie ya bana ebele ezo beba. En tout cas na bato orphelinat il faut ba yeba na nzambe maman Bénédicte pour batiaka ba vie ya bana bato na mabete po bango to bazo recevoir biloko ezo ute pa bato libanda po na bango ba mona kaka que non ba yeba aider ezo participer ezo lesa bana ezo bokola bana mais ba se rendre compte pe na spiritualité parce que nyo surtout na spiritualité eza na signification nango ko pesa kozwa babani ko pesa eza ko recevoir donc ko pesa eza ko kozwa parce que faut ko yeba tant bato na bayaka ko pesa est-ce que ba pesa ka po nzambe nda pambola to ba pesa ka po baza pe na makambo na donc faut ko tia toujours nzambe liboso pour que ezala bien pour ba vie bana pesa la bien. Merci beaucoup maman pasteur tozonge pa na yo. Moi je me rappelle ezana orphelinat moko na otanga kombote pona na mi batela en fait papa wana azana lopango ne ya munene asala ngo orphelinat azana mwasi na ye asala ngo orphelinat alors que moi nakenda ko sala donc nakenda kuna ko sala donc na recommandation ya mutu parce que c'était pour ma première fois ya ko sala ngo alors fallait na tout na mutu asala ngo déjà comment ça se passe il fallait na kende kuna a recommander nga qui n'est pas papa moko boye na commune boye. Oui, n'a pas adresse na commis les jours j'ai na kosi na mutu katoke to ke lotika. J'étais surprise sur place, il y a remona ke nazo benga bana na approcher bana na sola na bango kaka ndenge zalaka. Oh, na papa ngona maman ngo balingi na bango te. Oh. Balingi na bango te. Maintenant moi je me posais la question mais qu'est-ce qui se passe? Je suis là nazana pour na bango mais pourquoi bazo empêcher nga na mona bango? Bazo pena biloko na nga ba kotisiko ngai mutu te quoi. Oh. Maintenant bon déjà on peut si aux gens a besoin de olukoye ba bon moi problème n'engage qui n'a pas ça o etika les talingate mais j'étais tellement choquée à accueil na bango c'est comme si bazo éviter na approcher bana peut-être ba banga peut-être jeune fille boyem sous ba fille alors ba comment na bango na bisimba simba mona ngas ko na kende na place wana mais bon baza na raison mais de toutes les façons on a sali par na ngai le reste nzamba ebneni azongisaka je suis rentrée maintenant fallait na solo lana Mouto a recommandé qu'il y ait kuna. Maintenant, je pose la question na Mouto kuna. Mais comment ça se passe là-bas place au Tinda Kinga? Na koma ki mais balingte na approché bana. Qu'est-ce qui se passe? Et les cas on peut te bêter du solo to seki na biso eleki. Mais un jour azo sanga lobi ke to mo place au kendara na place to kendara ko kenda sukuna te. Bana na baza bango ba orpheline te baza pena batu azora bana na avenir na bango azuna lopango yo po azwa biloko. Vous voyez un peu. Pardon. Na bara d'autres ko kenda orphelinat mon peta na Kasavu. Bokina orphelinat Kasavu. Ok. Du coup to komi wana to ye to pespe bilo kandezala kaizaka na occasion ya anniversaire ya frère moko. Ok. Là c'est pe la ga fêter na orphelin na bana bitike. Et ça qui to kende tant to komi wana po to lambara déjà ba biloko to memi ba jus ba sucré kandezala po na fêter na bana. Du coup to komi to fêter pe mo ambiance wana to lie to meli pe na bana. To silisi Tobimi, après 2-3 jours bon.
naleka nanga bakota victoire boy oyebi nayebi te soso mona bano basalaka bagemo boye balali na se moninga mosusu atelemi azosenga sikoyo bo moninga wana afiniki badra nayebi biso mama Bénédicte parce que nga so namoni bana wana entuka nalekaka bango te kopusa na nga na pusadi natala boye surtout wana vraiment azalaki courageux ni moto abandaki kokole biso kokangakanga na biso kaka nde bana bazala natala boye mwana wana oyo tomona bango kuna na orphelina ye nde alali sikoyo na moninga mosusu moninga afiniki liputa oyo azobela ye azobela popesa mbongo napusa mbongo nga na lobi mais sikoyo ntango napusani nga na lobi comment est-ce que bano baza bien encadré parce que tant botier bango place au batu nyonso ba rendre bango visite c'est que boza bien structuré bo landela bana ndeka ezalela mais komona bana libanda bana bakomi ko senga bambongo en tout cas inquiété kinga makasi nga na bi ba orphelinat yango mingi ba osala ngo ekomi kaka sous forme ba ONG ba osala ngo ka po ba recevoir biloko ya batu libanda to bazo sala ngo po ba aider vraiment bana vraiment bazaka basoka bambongo kaka po komona yo bio kinotika lini baza papa nandi bazana ko bazokali ba malamu mais comme omoni bango suna kata libanda ba osenga bambongo c'est sûr to mona bango na kata na moni bango libanda na kasavubu libanda ba maboko ma victoire donc juste ka côté nini na bango orphelinat na bango ezalaki et puis tant na yo mona wana ye olekana na komi donc na komi siko komona mona bango une so oleki ka victoire o mona ka bana ngwana moko mona zui band alini na lokolo akomo kosa lokwa kotenga mapota peza te siko tozomi tout na responsabilité ya bato bazozwa responsabilité ya bana wana alors il faut kaka nzambe nanu liboso mais il faut pe ba veiller na ba vie ya bana wana omoni mama Bénédicte lelo ba vie na biso ezobeba ba vie ya bana na biso ezobeba et puis surtout na ba parents ba otika bana na banzela omoni libande eza na influence makasi libanda eza l'influence makasi par rapport à nda parce que moi na soka za nda kwa za bien protégé na nzambe o guider moi na otambusa mwana mais le fait moi na bimi libanda mutu nyonso to azoya na aide surtout bano batelema na barré de bis asenga 100 francs asenga 1000 francs mbongo bazo pesa wana ezaka peut-être ezateka après sunga bana mais bato wana pe bazana ba intérêt na bango o ba olande na ba fille ya bana wana en tout cas bato bazana ba orphelinat ba veiller penza na bana ba batela bana bien biloko soka uti libanda balandela prière ba prier pour na biloko avant bana basimba biloko wana donc bango déjà faut bazala na veille ya biloko ba prier les biloko et puis ba partager yango pour na bana avina nga ngwana mama merci beaucoup maman pasteur opesa biso ba conséquences ya bana oyo parce que ya na bana mususu baza pe ba orphelin te aza pe orpheline te ma se retrouver kuna pour na ba problème familial wana to sana na sujet wana te azane orphelin ta oza pe orpheline te mais a se retrouver kuna parce que mutu moko azaki na posa asala orphelinat po ye abananesco ko bénéficier parce qu'il y a des gens comme ça c'est-à-dire ya sali orphelinat na ye te po asunga bana ya sali yango parce que ye moko soka aza na besoin na ye avandi na ya kangi makolo boye c'est-à-dire ya bando akoma ami benga pasteur ami benga berger ami pesa ba titre moko boye soka ye avec ba respect belé ba luzitu pour anine à recevoir alors que azozwa na ye soin ya bana wana te bana mususu ka ndongo lobi azana kati orphelinat mabimara na balabala conséquence pour na batu oyo bazora bana ya batu po c'est mona batu akufeli na maboko conséquence nango ya mpanya. Là, nous chutons déjà vers la fin, petit à petit, vers la fin de notre émission. Maman, pasteur, on peut savoir les conséquences. Nango, ya koza bana batu, kocha bango juste pour recevoir na yo, ozo no encadrement la bango bienté. Merci. Nga na yebi ke ba orphelinat ezali kozwa bana o babwaka. Po na yebi ke c'est mo ton na zaka na bota na mama yemo. Batikela ba mama na bana. Ba mutu pena boti atiki mwana wana kimi na ye. Asundoli mwana. So mama to bana nani ba tozora na ba orphelinat o ba azana parent azana mutu te. Parent o yero kuta na katso mama wazo zana bango yende mutu azo akomi mama na bango akomi papa na papa na bango. Siko ezana batu mususu mona azui bana ya batu ngana yebi yango ezakara ndozo ba pasteur moko azwa bana o esalama pendana ne pas na biso moko azwa bana abio azana orphelinat na ye on jeune na par exemple azwa bana nzo azwa ka bana quartier ndingo to betali solo wana achaka azwa bana de ya na biso
nzoka nde ndenge atiaka bango wana baza na bamindelo babota te na poto ipare bayaka wana basepelaka na bana bayela bango bakado ya na biso azwa bana tindika kuna biso toyebika bakendaka bazongaka ti so bakei so baminde baye basepeli basisi bazongi nzoka nde mokambi wana oyo akambaka ONG wana nzoka nde bamindele bayaka wana atekelaka bango bana musu bakenda oka papa na ye wana ya poto alobi ke aokebeta na bango turu bakende nzoka nde atekaka bango turu te soki akomwana bango azoflate bino papa mama bango babimaka bango nyonso chance ya biso mikendelaka te toye koyeba yango nzoka nde ndenge bamindela bayaka bo apepesaki bambongo ye ndenge azoka bambongo bongo basalaka bana mikanda makambo nyonso azwa bana misusu bakenda ere ekoyebana abisi bango ayisa bapara na bi bobando solola na bana bino babosa na bino donc biso pe passe eleki toyebi ke ezaka poto biso tobakanisi ozalaka toyebaka poto toyebi ke ekoya nzoka nde boteka bana bakenda ya na biso ekoyeba yango ezalaki mpe profike ya biso mpe bakende ti biso toyebaki te nzoka nde leba ya kotimbelaka nzoka atekaka bana epanzana me bana misusu basala nini bakenda eza na bato mosusu na ONG basali yango kaka mpona koluka mbongo eza te mpona kolengela bana wana ya baorfele wana te eza na bamisusu baza na nzela wana omwa besuku oya omwana motu mo batie wana aza na mwana moko azobela okotala etat d'âme oyoki motema otali ye boye oyoki motema mpasi na ka oyo aza nango bondimi osala nini obimisa mbongo mais ntango ozobimisa mbongo na yo fo kobondela mbongo oyebi ke mbongo nanga nde nabimisi yango bo esunga mwana oyo azwa kimia mais eza bamisusu omona parce que balobaka moto azopesa na baorphelinat azobombisa epai ya nzambe makasi ozomona topesa mais eza na motu mosusu okute na kabo ndimi ozwa ye mpo sunga ye na kaa na maladi oyeba tena baboyaka aza na kaa ya maladi moyebisi na ndimi nazwa so ya mwana oyo tomona ngo na yolo tozwa so ya mwana oyo abi te ondie bayaka na bango kaka mpona mpe mbongo moto aza maladi tozwa ye tokende bazwa ye soin alobi te bopesanga kaka mbongo biso mo tosala nini tozwa ye soin wana eza susu kosunga bana baetike te tobondelaka eza bato mosusu bani na banzela wana bana bango baza na bango bato ya pasi te auti na bamondi mosusu ya baterne baye na ye ka mpona koya kotilize na bambongo oyo kopesa ye yo oki pasi ndenge avandi bobi te ezwa 100 francs na ngai yango oyo esunga yo nzoka azwi yango mpo akende obebisa yango na monde ya ténèbre yango ntango ozokaba mbongo na yo fo bondela makasi ate nasunga boye fo nabondela. Merci beaucoup. C'est un conseil na bato pe ba pesa. On dit que maman me dit que le bail que kende ko pesa biloko pona bana ko pesa badon. Yo mo pe faut les manon na donation mo mi na biton mo mi biloko na yo. Obi nzambe nde na ye na biloko na nga boye na ye te po mota mokili afutanga mais na ye na ngonde pa na ye. OK. Donc c'est vraiment un conseil si je les vraiment capital, c'est vraiment un conseil pour na bato ba pesaka pena bato ba recevoir. Parce que mususu pas ko pesa na motema malamu mais bato ba yambi yango est-ce que bayambi yango na motema malamu est-ce que biloko wana pe oyo ye kotika est-ce que zakaka bana bitike nde bakozwa yango c'est ça le problème maman Bénédicte parce que lelo nde totolo ba bato ba ONG bele bakoma atekaka ONG atie kombo un tel point que arobana recevoir biloko mais est-ce que biloko wana biloko bango bazo recevoir wana est-ce que ezo ke le kaka ko aider bana o bazangi ba parents bana oyo batiki bazangi ba place à revendre c'est ça le problème maman Bénédicte donc biso bato pe to pesaka il faut pe tout tiaka na nzambe liboso tango sombi biloko na yo kei ko offrir au sambeli au nzambe et puis bato pe bazo recevoir yango bon pe faut batiaka nzambe liboso. OK. Merci beaucoup. Là nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission et car ndenge boti ko yoka maman pasteur et puis ma sœur Exodie ndenge boti ko pesa ba commentaire na bango sur le sujet. En tout cas biso tozana te pona ko condamner bato ba pesaka ko pesa eza bien parce que eza loi eza loi eza na kati ya Bible. Moto azopesa a ko recevoir. Alors tant ozo ke ne kopesa, il faut d'abord faire la prière. Il faut un mot de prière. Oyebi sanzambe ke nazo pesa yango na mutema malamu. Place ezo kende esala makambo ya malamu. Ozo mona parce que ça nous arrive aussi mutakabeli ombongo. Apeso par exemple $500. Obi à $500 on liango ngamote. C'est ça. Moto apesi yango, yé peut-être aza mutabakisi. Ya kabeli opoyolia.
yo zu yango osambeli olongoli par exemple 1/10 to olongoli mbongo lobi bien na kepesa nga na orphelinat okoyoka mutu wana obengo osilika otie mbongo na nga wapi yo kabeli nga moko moluko ba place mbongo wana ekei c'est-à-dire quoi bato misusu maman Bénédicte vous voyez un peu mbongo soki ezaki ya travaillaki yango comprendre da place azaki mbongo na pesi yango eke na misala ya nzambe voilà et puis on remarque mutu misusu ça arrive maman Bénédicte ovandi bo mutu mo akabela ki mbongo ozi mbongo wana po ba intuition na biso pe salaka mbongo ba pesi ngo en tout cas na oli yango nga mote po za ba mbongo musu bongo ozo moi 100 mois 200 mois mais mote manu zangi ka kimi mbongo en tout cas na ko oli yango nga mote ozi moi 10 mois 20 ka ko le etika li mo utiliser o remarquer pe bato misu bongo maman Bénédicte akobenga kayo lisusu te o akabelo mbongo ndazana okomanga yongo na yeba te papa na sala oni na zo lisu mbongo na ote o comprendre te yon pe omoni babelo mususu na vie maman Bénédicte ce qui est commis to se poser la question parce que mon kilo est vraiment na ba réalité belé mutunyo surtout mutuna mutayebi ndeni azwa biloko na ye mutuna mutayebi zweli na ye mutuna mutayebi place ozwa biloko na ye. OK, merci beaucoup. Car ane bo tuko landa de bo tuko landa na début émission peut to komi na suka émission na biso émission poste na biso eza biso tout tirer ba leçon pour na batu mususu basala badon ba yebaka na bango pété azo sala don pourquoi azuka kaye nango apesi na epa mona ki mutu apesa ki alors so totali na Bible to kendo omona ki ekopesa tango zo pesa la main qui donne c'est la main qui reçoit. C'est-à-dire tant que vous pesa ou ko recevoir yango. Ce que yo mutozo lingo recevoir yango, il faut zala na balobakani, il faut zala na motemo ezake tant na zo lingana ke no pesa na sambela liboso parce que place na okene pesa yango et même ma problème té na muto nga na zo pesa. Muto muso mona pesi ombongo boye o comprendre te zaki $500 et surtout qui na $50 o sombela ngota le côté. Ozo surtout kaka boye mbongo ngo ezaki 500 na sombela ngo nini yo. Mais tant aux qui mbongo yango au sambeli oki opesi na orphelinat to longoli 1/10 na yo o remona ke soki pe mutu na pesa ki on a mutema mabe oza déjà protégé. Oza déjà protégé. C'est une façon aussi de mettre Dieu en première position. C'est-à-dire ba pesi mbongo bongo tu pries pour ça. Tu dis à Dieu que na yibité ba kabelinga alors ngala moni le na liango ngamoko na ko fona partager yango na batu. Na pesa exodite travail déjà na ke pesa mona o azana ba botité ye koki ko sungai na ke ko sungai donc c'est ça. Et pour terminer to zaki na sujet liboso to beti lisolo ba pasteur na biso banzimi na bango to lobaki ke ba pasteur na biso bazana pour nous guider. Mais esprit o eza kasi na bango le Saint-Esprit o eza kasi na bango eza possible pesa la pa na biso il suffit ka ko ndima ko recevoir yango. C'est-à-dire bango bazana pour nous guider. Mais nous que quand tu as un problème, on a toujours besoin que pasteur aille attendre à 3h du matin, attendre à 4h du matin, ton problème est joué toi maladie à moi. Tu seras toujours obligé de bien à pasteur. Non, yo moko ko prononcer que tu souhaites que nous puissions être en bonne santé, qu'on prospère l'état de notre âme. Vous voyez un peu, c'est-à-dire au sambeli, au déclarer le banzambe, au moins que moi on a guéri. Vous voyez un peu. Donc, ça va sujet au toto salaire non pour te blâmer, mais ça pour na biso nyonso, to meka ko s'élever, to tirer ba leçon pour que biso nyonso to vivre pleinement notre vie ndengezambe alobana lobanaye. Alors to komi vraiment na suka émission na biso, wana opesa merci beaucoup na équipe technique. Derrière la caméra, je vois Dari Diwantesa, Motoswag. Avant na Kinshasa maison omoni on est mutaouta Amérique et puis na Oussama et puis na réalisateur na biso Château Kolo futur marié quoi tous souhaitons déjà heureux mariage tu que héros kitoko et salutations aussi à ta future épouse en tout cas tous souhaiter bino ba le meilleur tu que on nzamba sangisi mutaka bolaka azati et pour dire merci aussi à mon boss Vincent Louise, en tout cas merci pour l'opportunité au Pessingaï. Il y a les canachènes et puis qu'on présenter aux bon émission, bah sujet à Kitoko, aux la bon pour bénir peuple de Dieu. Merci beaucoup à vous mes invités d'avoir répondu à mon invitation. En tout cas, ça me va droit au cœur. Et Dari Douate Sangana Bango to Panzani. En tout cas, to Panzani, to Koutani prochainement. Au revoir, au revoir. Au revoir.
mokili kitoko ekosala nzambe pe eloko te. Du nouveau à Kinshasa, après les confinements, voici pour vous l'auberge chez Roger Vunda. 6 sur l'avenue Boleko, numéro 56 de la commune de Kalamo, quartier Matungé. Des appartements de qualité avec des chambres de qualité, cuisine équipée, salle de bain avec de l'eau chaude, le courant permanent, sécurité assurée, location des voitures. Nalobi, chez Roger Vunda, le service en chair et en os. Nayebi que Bokotuna pour na kokoma na auberge chez Roger Vunda. Pour ça la nini eza simple lokola nayebi quoi. Na bakisa lisusu nini. Bandeko balinko benga na niveau ya mikili ya poto. Oui, bah que numéro ezali le plus 033 69 57 397 46. Et na niveau ya Kinshasa, simplicité à Rosagalate, plus 243 85 20 57 271. Et pas yoapi, beaucoup zoa penza ba précision. Na bandeko ba koyamba bino pour service na biso. Na habité quoi. Chez Roger Vunda. Elengi. Masolo yangoyo eza butu ya kolobela mingi te parce que so vino za mwana kin il faut besika na za donc naza na rond point Kimpwanza donc naza na sima ya statue papa président na biso Kasavubu na mopanzi boye so na mati tout droit boye na ke sayo so na mati boye na ke ba shaba pona bima Victoire sur l'avenue Victoire na rond point Kimpwanza na sima langa bomoni toza na 14 sur 30. Donc, je suis avenue Victoire et Poussani na Katiti, avenue Elani na Sima. 14 sur 30, c'est ça, mise en vente parcelle. Masolo yangoyo. Dari la nanga vite fait. 14 sur 30, ça va être ça. Donc, Dari liara po. Tout là, c'est vraiment na Sima. Il y a des importants. Voilà, donc. Tobimiti na porte à Sima awa. Tobandai tobani na nenga entrée kuna tobimi awa donc avenue à Sima na ya awa ya kati. Tozana 14 sur 30 na avenue Victoire rond-point Kimpwanza masolo ya mwana bobenga na numéro nanga to solango kimia. Merci. Voilà, chers amis téléspectateurs, je pense que tous à la commune Yalingwala, normalement ils ont venu Kabamba, mais Tobengango a venu Nyangwe. Mais ils ont ngambo, ils ont Nyangwe, Bamapango za ngambo, ils ont Nyangwe, Ngabapango za ngambo boye, ils ont Kabamba. Donc tous à la Kabamba, a venu Ntolo Baga a venu Nyangwe pour comprendre référence ces années. So de moutons à 24 avenue wane Kotuana où le kin marché 2 ou 3e parcelle après kin marché ne place au biso tozali. Awa je souligne que c'est eza espace eza lupango eza 15 sur 22. Déjà La voix du peuple, oh la voix du peuple, oh c'était bien oh. Vincent Chilouizi, étoile de la presse. La voix du peuple. Longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple. Toujours actualité, la actualité.